Musique chrétienne, la vie n'a pas de la contre. Mais musique chrétienne, ça n'existe pas. Musique chrétienne, ils ont raté. Parce que ce côté même dans la Bible, la Bible est que la musique chrétienne était. Il y a des musiciens chrétiens, mais ça n'importe quoi. Parce que comme le rôle de star, le rôle de Fali Banini. Tenga naza starté. Oza star. Tenga naza starté, naza Moussa Nazam. Mais ce que je a redia miss na mai kalamba ina sur redia miss. To moni mutakala redia miss na nyo. Na ba chaîne bino. So moni mutakala papa wem. Même kutu Kofi baba kaza diable. So moni mutakala Kofi. Tout ça banini. Nga na mona musicien azo manzembo par exemple le kola nkolo longolinga ina soki na salon okoti singa na chambre boina bo. Wa sanse manza. Mais lelo soko okena bar o kaka ye oyo bolingo ndanga ye o godelo fo mabeta ba base belé abeta nani abeta nani Moïse Mbiye banzambe biso so Moïse Mbiye godelo fo mtabeta base wana na arrangement salaka yo somo na Moïse Mbiye alobake nzembo yo mutaranja ngoza godelo fo sibo ba baza ba satanati mais poni basobetelo bazo zondi atambolite na bien oye bango lisite bana église so batuma bela kama boma tutamboli bantu so komika ba koma ba jaspile basuka wapi ona orchestre nini kama baba komati Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Nzambe apambola bino bandeko nyonso bolandaka biso na site internet Nzambe ya Abraham, Isaac et Jacob apambola bino. C'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Donc émission Éco International Isaac a présenté na pasteur Flamme d'Angola na caméra tozali na Willy Kiwa et sans oublier Cédric Makela l'homme valable. Lelo Éco International ekitaki na terrain toye ko luka musali ya Nzambe. Il s'agit des pasteur Vincent. Pasteur Vincent, toye ko lukaye parce que le pasteur Vincent Mikolo yo ayindi sin internet. Azo loba, azo talate, azo banga na epete. De quoi international to ba ite. Oh, mais ndeni pasteur o komanga na ba 30 000 vies boy. To bite photo ya noto lukaye noto solo là. Donc à ma gauche, je suis avec mon invité du jour, le pasteur Vincent Makela. Donc nazo yambaye directement. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur Flamme d'Angola. Yo solo ba mabe d'Angola. Nefsio folo ba d'Angola. Donc d'Angola. Voilà. Soko bi d'Angola wane komi na ndenga ba twakini. Il faut ola tapana posopena ba ya bangolais. Donc pasteur Flamme d'Angola. Voilà, je crois pas na kina ba na zabra partout dans le monde entier boyo ki ba lobi pasteur Flamme d'Angola. Donc on appelle d'Angola. Donc on a d'Angola, ça veut dire dans oloba, pour na bana kin. On est la façon ya kikino série. Il faut vraiment la tapenza pour sopena bangolais. Donc d'Angola. Et ça comme tozo ba senga ndena bakana ndenge na ngana lobaka sengator aviator de France à bombardor Angola. Angola, voilà, on est aquí portugais ya pasteur Vincent Makela. Toye vraiment thème to lobela les anini. Est-ce que musique monde ezalaka musique chrétienne pe ezalaka to yebite lelo to partager yango na pasteur Vincent Makela yenda za mieux placé pour nako expliquer biso yango malamu ni to lito yeba musique ezana nini musique to boza musique ezali aro za ko combiner ba son pour ezala agréable na litoi. Donc la musique c'est l'art de combiner des sons pour être agréable à l'oreille ou aux oreilles. Alors, musique, bah, toi, comment compliqué en mingi. Mais musique et pasteur Flamme d'Angola, et ça, musique. Musique est changée, parce que do, et ça, et ça, do, ré, et ça, ré, mi, et ça, mi, et ça, les chrétiens, et ça, les andés, bah, païens.
soki osimbi guitare babetaka baga moko banote moko note ba chrétien ezalaka te note ya bapayen ezalaka te donc musique ezalaka kaka musique mais ezali art eza kocombine bason mpo ezala agréable na matoi. Voilà, c'est une question musique. Voilà, merci pasteur Vincent Nalobi. Avant de dérouler l'émission na biso na olinga opesa biso kombo ya église na yo ozali représentant légal ya église nini? Oui, ngai naza nakora Christ mais nazo kamba communauté monene mission évangélique Vallée de Bereka eza na avenue Maluku numéro 86 na commune ya Kinshasa mais na sali mo église mo belé na Kisenso na Matete mususu pesa na Lingwala zo kamba mapa mwana ngai Gilles pasteur Gilles Wangata voilà église nga nazo kamba. Voilà, merci. Je crois, pasteur, APC église, APC communauté, naye oye à co-diriger. Voilà, directement, toujours d'indaka kana thème nabiso du jour, toujours l'obéla, est-ce que musique y a nzambe zalaka? Musique y a monde zalaka, parce que batu ming balobi ke musique y a nzambe zalaka te, ya mokilipe zalaka te. Ndeto yaki lelo po na pasteur Vincent a expliqué biso yango malamu. Pasteur Vincent, na lobi boye. To bandano na parce que nzambe aza maître ya nyonso. To bandano donc musique chrétienne ezanine expliquer non bana bande ko nyonso ba olanda biso partout. Musique chrétienne na vie nanga nebi ke baton so ba la contre. Mais musique chrétienne ça n'existe pas. Musique chrétienne ezalaka te parce que ce côté même na carte Bible tikeli kolobe la musique chrétienité ezalaka te parce que psaume 1 Nepte soki non Psaume soki na bosanité dernier chapitre ya Psaume 150 voilà. Eza kolobela biso musique ndenge nzambe ndenge aza définir musique na Psaume 150 hein bebi ke tokumisa nzambe na ba saxo na ba harpe na ba guitare et puis tobina ozomona la Bible n'a pas parlé de musique chrétienne. Mais bien que to kumisa kaka nzambe na instrument nyonso tout oyo Bible tangi na Psaume 150 soki bato bakotanga ngo bobona ngo koma na verset 1 kino na suka babona Bible lobeli jamais musique chrétienne et ce que na verset 6 je crois oui Bible lobeli jamais musique chrétienne yo moko toza passer o yebige mamlo beza solo do Bible lobeli etika lobela jamais musique chrétienne même dans le Nouveau Testament so bina bina mutu moka la tsanga verset kaka moko to chapitre o lobeli musique chrétienne ezate osomona eza ba makambo oyo bato baza ko fabriquer ko inventer yango moni mutsoko so sala makambo oyo nzamba lobite e ko kotise na babulu yeke ya tosomona ba musicien chrétien mitaka na banini ba ça n'importe quoi parce que bango comme lokona ba star lokona ba fali banini or biso tozana pona ko gumba mela nzambe musique oyo nzambe alobi eza pona ko gumba mela nzambe eza pona ko kembela nzambe ko sanzola ye ça n'a rien à voir au musique chrétien ou ce nini wana ça n'existe pas passer flambe Angola. Mais pasteur Vincent you pose a start tenga na za starte oza star tenga na za starte na za musana nzambe wa musana nzambe kasi musana nzambe oza star ya ba star na ebite wana za yo mtolobi passer flamme d'Angola na za musana nzambe un serviteur de Dieu connu nzamba permettre nga na yebana exemple lokola yo za musana nzambe mais ozali journaliste osomona na mono sala même atala ba mission na ba soit disant ba mission mondaine nga na encourager ki yango esa mabete parce que baza ba satana te baza bande kona biso osomona nzamba permettre sala que mission esa na besoin yebana tout simplement ndeko wana mais tout ça ba start nous sommes des serviteurs de Dieu on nzamba permettre tout ça la koni. Voilà, merci pasteur Vincent Makela. Bande nyonso bozolanda biso partout bozoyoka ba réaction ya pasteur Vincent Makela na contenu ya sujet du jour au tozolobela na mokolo na lelo. Pasteur Vincent Makela to fandika toujours na musique chrétienne. Est-ce que na mboka na biso na République démocratique du Congo toza vraiment parce que to benga ka terme na parce que ça terme benga maka wili ki webi que terme na loba makaka. Est-ce que toza vraiment na ba musicien ba véritable musicien chrétien na mboka na biso? Passer flamme d'Angola tam sur mo poko telemelanga mais pour nanga na mona baza penza ti babeta ka musique mais dites que musique chrétienne non babeta ka musique parce que oyo nyonso ba wera ba redia miss que j'aime beaucoup au cas passer sur le redia miss parce que azalaka ngamona ga système ici exemplaire mais na mona na ba mission mingi otanga ka redia miss mingi pasteur Vincent
te natangaki mingi te mpo aza yesu te me nasepelaka na ye parce que moni aza musicien moko mpo na ngai aza jeune moko aza modèle koleka bamusicien chrétien ebele mais soko opesi nga aredi ya misi na mai kalambai nazwi redi ya misi ozwa redi ya misi na ndenge nini parce que omoni tout d'abord na comportement redi ya misi azaka pena orgueille te aza humble okomoni jamais na biloko ya matoi okomoni jamais akalingi suki tout ça donc aza musicien mais talaka banzembo redi ya misi asalaka eleki me banzembo mosusu bato basalaka pasteur flamme naki kotanga yango Pasteur Vincent Zela, nali to fa nanu awa, nalobi boye parce que eko international elingaka ye ba vérité. Mais lelo bato ebele ba pesa ba témoignage bazo bika na banzembo ya ba musicien chrétien. Mais ndeni ni Pasteur Vincent yozo telemela yango lelo. Ba mission bazoko emela nzambe mingi baza supena te. Soki na meki ko tuna yo passer flamme yoza mopanza bato na mno ba question te. So bien otangela nga musicien. Oyo lelo baza na dimension ya couple buloba bazate yo moyebi ke bazate so bino na yo na tuni batangela nga ba dimension ya mission basala kola ba mission ko ba rino mvumbi bondela na kombo na Yesu basa sute osomona so ba mombaya lo basa sute e comme kaka soki ozui bango na ba bisia mukili kolata ndenge moko kobaka ba forme ndenge moko bazo ba mumi ndenge moko donc différence ezalité ndeni musicien zo yembela nzambe akozo ba mumi ebele parce que flamme yo ebiango te non nga lingi yo expliquer nga peut-être nga na ebiango te nga olinga yo o expliquer biso to yeba wana sali hypocrisie non na sali hypocrisie te non na lingi to yeba peut-être yo yebi mingi koleka ngai te nga ko yeba koleka te yo kinwa et puis journaliste et puis je ne sais pas maté yo peno que na peno luka ba ni na source e biango nga na koloba yo so moni mutakala redia misi na nyo na ba na bino so moni mutakala papa wem même kutu kofi baba gaza diable so moni mutakala kofi mais ba msi ba roza na ngome ba bomba so ki basala ba bimisango mais nga na tangelo ba mitakala ba tuyo moni basaka ba misi chrétien so aliza ba misi chrétien yo so moni mutakala ya jino non osomona que ce ne sont pas les musiciens chrétiens bazo betaka kandule na bango po bazwa ba bes na bango bazuka lar na bango tout ça banini nga na mona musicien azo manzembo par exemple lokola nkolo longo lingai na soki na salon okoti singa na chambre boina bo wa sanze manza wani na igala mitemo na tena yembango esa mai kalamba iti est-ce que mai kalamba sala nda koleka kofilomide ana nda koleka awela yo somona moko nini wera za koyeba ke nzwema na comme na parler boy na boy non basala ngo te c'est normal soki nzamba pesho apambolo yango c'est normal mais ko kamata makama mukili oli yango o kamata o masque yango na komba Jésus Pasteur Vincent to fa nanu awa ba musicien oyo tangi ba kombo wana mais bango ba lekaka na ba émission ba lobelaka ba bien na bango ce qui le musicien chrétien moko aleki ayemi nzembo atalisi bien na yema be zate Pasteur Vincent po bango moko pe ba musicien ba yembelaka mokili bazaka ba leki ki ngala na mutuka boy na zala ba mapangu boy na zabo na leki bango ba lobela ngo pe Pasteur Vincent en tout cas ba musicien ya o bana ayepena musique akolobela ngo te parce que musique ezali nde na baki ezali art ya ko combiner baso po ezala agréable na matoi soko zana ba bien na yo ezali ya yo surtout mingi basala ngo ba mission yo basaka tamsu mutu esala ka bien te mais un mission ça ko se respecter ay ko le ba bien na été po yango tende ezali œuvre ezali o misi mzebo na yo et beta ba chanson ba bengaka des chansons anthologiques ils ont éduqué tout ça banini parce que banzemo zaka te ko mbaka yeswe ndeza nzemo nzambe ngane banzemo soza banzemo mukili mais je ne crois pas que nzambe aboya kango neti nzembo nini parce que flamme zo tumbola ngai flamme non na lingi to yeba parce que awe za preuve à la pour donc tant yo lobby faut preuve ça là bato ba olanda biso ba mona pena kete makamu peste pour Pasteur Vincent yo za no hypocrite te ozaka muta polele ce qu'on a lingi nzembo nini oyo oyebi ke musicien moko babaka musicien monde ayembi nzamba sepeli non neti nzembo nini est-ce que pesa ngata na tangelo banzembo tanga ba banzembo tanga ata 5 bon nzembo lokola ya Congo nde mboka ngo mokengeli nzembo mabe mlisumu yango zapi wana na yembango grand prêtre nani Rocheru
Il n'est pas comme grand prêtre. Ah. Mais Mouton se faisait bambo comme sous ndele basale monument. Donc Mouton a donc et c'est soit soyemba mais tu au soit ba chair de poule. C'est qu'on nzembo wana oyo yembi et l'équipe nzembe belé ba musicien chrétien. Bon mais pas ces flammes. Na Mouton yembi gege. Na Mouton yembi Congo ndemboka. Même soki ngala zanza me ronda ndimo wapi. Na Mouton yembi adversaire na yo azobebisa batu. Na Mouton yembi ngaka mboka ne bonga. Na ndimo wapi. Yo pona siko wapi. Na opono Mouton yembi mboka. Nzambo lokola lola lola na koyebisa sala kela si mwana okoma moto lola mabe wana na yembango dido yogo mabe sawa me banzembe belé pe ya nzambe bato ba yemba eza kitoko pasteur Vincent natini Amina oui Amina na yembango na yebi kutu ete na yebi ete parce que Amina na eza nzembo moko diabolique ndeni bato ba yemba ngo bazo bika ezo tangola bato ebikisa bato te yo moko pe yebi ko za passer bike ebikisa kaso bato te bon c'est sobi ebikisa bato te c'est que bande ko bikisa oya kalande zo bikisa et bon ya lelo rien elo côté yo mona teke même ata banzembo nzambe komaka na loketo nandeni oh mais pas ces flammes banzembo nzambe komaka bino na loketo lokola ka banzembo mukili eza ne différence te yo soka mukolo moko so le kana bar oki nzambo lokola na ke nganda kende na lo lebeta na ba ebeta bon na ebité wana na ebité soki wili wana ebité passer flamme même ata cameraman na bateke na oka ngona nuté mais lelo soko okena bar o kaka ye oyo bolingo ndanga ye oyo bolingo nini ndanga passer flamme ya bateke saka bolingo ndanga ngana ebité ngana bi bolingo nanga bolingo nanga yo sana reta o sana reta zwanze bango beyo kango bolingo ndanga dosko ndanga wana esa momi oyo oyo makambe bimiti ngana biseki meme ata mwasi nange nzembo eza nzembo nzambe te nzembo nzambe soko zobeta etushaka âme na esprit na molimo wa mutu pasteur Vincent oui nzembo wana en tout cas batebeli basepelaka nango so neni ni yo zo telemela nzembo wana e aka kitoko batebeli basepelaka nango pe ebimaki première na hit parade nani tabisa ngo première na hit parade nani kasi ba sondage ndenge bimaka sondage ya mukili pas mon même nenga ba bimisie premier nzambe pe a confirmer yango parce que flamozo sexa ngai bana bato bazo musa bato ba première baza ba paye biso nzambe mutu a programme biso to ba paye bato ba programme biso passer flamme est-ce que ndoko zali awa ba paye bato ba bana ko passer ton nzambe muta ponayo nzambe mais oya bango so banzembo na bango et comme le kana ba hit parade mukili donc nzambe yebi yango te pasteur Vincent na bibo lelo ezali polele naza bese tangelanga 5 musiciens chrétiens o ya malamu na mboka na biso tangelanga bakombo na bango ata 10 na kotanga frère mente talantina ngai na nenga nzamba bako betako na ba wana ya liboso bon naki otanga Rino Mvumbi ya mibale Moron Sumbu ya misato o mwana luka bo pela ko luka Moron Sumbu couple Buloba wana 4e nani susu le fait Charles Mombaya kwa uteko kufa bakomi 5 nani susu je crois que muso pe ba yebani te ndana baba o ba yebani ko ba yebi ba c'est un peu difficile et ça RDCT pasteur Vincent bazara na RDCT na 5 ans otangi parce que baza ko yembela pena nzambe baza ko yembela nzambe te mais pona gloire ya nzambe parce que ba onion so batika lotangi kombote est-ce que ba yembela nzambe te ba yembela nzambe même ba kotisi mukili na banzembo na bango or bible dit que nul ne peut servir des maîtres ba koti mukili na papa flamme nga banzembo sunu na kiko kango te et ko posséder nga pamba neti nzembo nini flamme okoti na na sanza baba kamsusu awa e ko sala kitoko te pardon la sengyo pardon e ko sala kitoko banzembo mingi bayemba kalelo nzambe na kata zate na majorité
yo passe flamme yo za musemne na nzambe na mboko yo ozomona teke Kofi abeti na inter mosali pa nzambe ke beta na inter mutake me beta na inter Kofi ati droit d'entrée $150 moto na nzambe ke ko beta kunda soit za chanter na nzambe ati pe droit d'entrée $100 mais batu bazokota pe belé bato bazanga Saint-Esprit batu nyonso bakota kuna bazangi Saint-Esprit nazo convaincre bazanga Saint-Esprit te ngato la boso batika conseil religieux na okende te ok te pona nini parce que tout d'abord moya na longona mo conseil religieuse wana ngaza religieux te nga braza ali chrétien pratiquant ba religieux na ba religieux baza kola ba sango ba mamelo. Moi je suis un enfant de Dieu né de nouveau gravement converti na okende te ba conseil religieux na okende te parce que eza diable ko eza na abomination na kati nzamba fana na religion te nzamba sa na kati ya doctrine na ye asa na kati ya corps na ye to bengi corps à Christ conseil religieux na ko kena ngote et puis kana kenda kate surtout ni bana kana kenda kate parce que c'est ba pesi invitation au kende nakisani ke ok ko adorer nzambe ba adora nzambe na miziki te ba adora nzambe na kugumba mele na kobondela et puis ba to conforme ba confondaka azwa ko yembela nzambe azo na ko adorer nzambe eza confusion Jésus alobi boyi papa aza ko luka ba sambeli ya solo pe ya molimo ba adorateur ya solo pe ya molimo ce que so to bito tango na sanso yo ba to balobela ke adoration c'est chanter et ngolo ba ke Yesu azo luka ka ba chanter ya solo pe ya molimo neti so comprendre nga na so comprendre Jésus alobi ke na zo luka papa zo luka les vrais adorateurs est-ce que ba adorateur ba chanter muto azogumba bela nzambe ame na ye esprit na ye eza komi kiseli boso nzambe lokolo pasteur flamme ozobanga nzambe oboyi kindumba oboyi ekobo oboyi makama mabe oboyi songi oboyi kopoisonner bato nde bosala na l'église toti kobungisa pasteur Eric Wangata bampoisonner ye pasteur lukusa bampoisonner na banani na bapasteur muto okomisi na mamba bapasteur nazo bapoka makambo kaka dozo makambo ya ba conseil religieux mais nabike ozomona mutema mabe bato ba kotisko na même na kati ya bonzambe alors sikoyo Yesu abike nazo luka bato bazoko nzamba zoluka ba adorateur ya molimo pe ya solo engo ba nzamba zoluka ba chanter non muto azobanga nzambe yenda za kwa adorer nzambe l'adoration c'est pas chanter adoration za ko gumba mela muto yo azako se soumettre na maloba nzambe yenda za kwa adorer nzambe esa teke soko bani koyemba ndo soko adore nzambe obike na mukana na nzambe bibike botikela makela pamba la banzemo na bino nana posa wote na ko kango te pourquoi bible binde ngwana parce que bato baza koyemba po bakoma na mbongo baza koyemba pona bakoma na succès baza koyemba pona babeso na bango misusu babimaki aba totamboli na mokili na baki baza ba païen bato aselenga tembe tosuki wapi mais baza ko évoluer wapi wana baza banani wana nini banani ngana hivi nze mwane zebe banani webi na tamboli te na hivi ngaoye bango lisute banani l'église aso bato babela kama boma tutamboli bano soko mika bakoma ba jaspile basuka wapi ona orchestre nini kama bakoma te siko bazinda liboso na nzamba ti bulu eke kata bango nanu koswa na kale bona famille bandi bakabwani ndeko azoko tsawa va kitoko wana omona kasuka na mukili mais orchestre ya nini ya makoma isa ko évoluer ngana landaka bango à tout moment ba ta ko évoluer très bien olandela bango na internet na mona mais siko baza na bezo bazaki na ngosusu est-ce que banzemo na bango yokana sur 10 isiko ko tsa bango combien sur 10 bango za mettre na 1,5 par rapport de ba bouja kam mboko yo nation no église na biso na bapa ngana kenda ko te passer ba transpire ba wala ba obi na ndeni na kenda ko témoin église moko na kipesa témoignage na ngai na moni pasteur Michael Jackson akosa ntamboli na mokili ngabi mais ça c'est quoi ça mais basuka wapi oya nzambe te passer flamme limsaka na Simon ndeko na ngai ekenda musika te voilà merci je crois bande connait ce besoin na biso na Congo, Brazza, partout dans le monde entier. Lentement et sûrement. Toujours d'indaka moukiem qui vers la fin émission na biso. Pasteur Vincent na lobi boy. Ce qui bâtit concert ya Redi à Messi.
na concert na obona nga otanga bakombo na concert ya musicien moko ya nzambe okende concert nani nga tomona ke nanga pe ba concert te ezala redi ya misi ezala misi ya nzambe nako kende te parce que redi ya misi ayembelaka nzambe te azo yembelaka mokili mais nga nasepelaka ne mpo na nini c'est quelqu'un oyo soki ayemi nzembo na ye ezopesa batoli ezopesa toli koleka bamisiki ya nzambe oui obi nzembo lokola libala soki mpena ti oyoki yango mpena très très bien omona ke oui moto alobi makambo ya solo nzembo lokola wana ekutelezaka terrible obi ke nzembo wana redi misi eleki nzembo mabala ebele oyo bayebi swa nzambe nzembo ya nzambe neti nzembo ya libala neti nini mponga na olinga mpena oloba na nzembo ya libala boye ngai nzembo ya libala onga nalingaka ya oyo bana nzambe ayebi bon nabosalaki mama tete juna ndeke ye pasa moyembi ya solo oui oui bon frère Carlito wana nde nzambe na bango wana nzambe na bango na bosani frère Carlito alimbisa ngai yo ebongo Thomas Lokofe c'était un bon chanteur mais moi point d'interrogation eza nanu moi point d'interrogation eza nanu mais nalingaki ndenge ayembaka mpo na voix là ça va ebongo Clovis Makola frère Clovis Makola neti nga alingaki mingi olingaki mpo ndenge ayembaka to olingaki na parence nalingaki ndenge azali na comportement na ye nyonso na ye nasepelaka na ye na comportement na ye yo ozalaka na ye nayebi tozalaka na ye na Luanda nayebi très bien ayebi mpe nga très bien ngai bon naki oloba makambo ya Clovis te parce que na viva ye te namona ye mais na vanda na ye te même ata bandeko mosusu bavanda bango te mais selo batémoignage ya bato oyoka kaka oyo asalaka boye baza bachrétien obe baza banani aloka babake baza bachrétien tondima kaka ti tondima kaka mais kichrétien na yo ife mona mpe na misala yoko olobake naza joueur mobetaka bale te bazotia mpo ozokoka te ozokoka te oza joueur de football fo abetaka na équipe mais yo équipe obetaka te baboti tomonaka te Varese eza te oyo naza joueur oza joueur na ndenge nini oyo naza journaliste nga mpe fona tiela Fram Libaya mais micro eza te oyebi kutu kobanda émission oyebi te osala émission moko kisimbi ezangi mutu ezangi makolo ezangi libumu papa ebongo pesa munu passage oyebi bango baza obeta me bien me bafrère oyo baza bafrère mobulu baki mobulu makasi siko bakenda wapi nga nayebi yo nabiki oyo ya nzambe te ekende na mosika te bible elobi moto abandi likambo akosukisa yango aza alpha mpe omega ozomona émission ozosala mpona ezomata parce que nzambe aza na yo nzambe azofula yo yo ozwi kisi te mais bato mosusu azalaka na banimero asala émission boye aza na nimero ya flammation na kati na se ya mesa asimi micro koto oyo koto asimi gwa mais oyo ozalaka na yesu se émission nongwana ezomata amen soko olingi oyambaki motu kingana namonaki osaki émission na le grand basiste Godé le Fombo nalingaki mpe mingi nzambe apambola ye oyebiki abetelaka bato mingi base neti banani abetelaka banani neti babase Godé le Fombo abeta babase ebele abetela neti banani abetela nani Moïse Mbiye banzambe biso Moïse Mbiye Godé le Fombo abeta base wana na arrangement salaka yo somona Moïse Mbiye alobake nzembo oyo moto arrange ngo za Godé le Fombo sibo balobaka baza basatana ti mais poni azobetelo bazozondi arranger nzembo no pe ondimi donc ozo servir 2 mètres à la fois abetelaka lisu neti nani bamisie ebele ozalaki na Godé le Fombo tuna ye plupart ya bamisie chrétien bazotia bamonoko awa moto arrangeaka banzembo nabo abetela bango mpe base eza Godé le Fombo nzembo basalaki le feu Marie Misamu nzembo eza nzembo kitoko koleka banzembo ntongo bayembela Marie Misamu ntango akufaki bayembi bamisie chrétien na bamisie paye mpe bazalaki na kati moto abeta base wa moto arrange yango eza le maestro nani Suzy Kasia na Godé le Fombo omoni bato bayebaka na bango te bato na mwa biso toyebi mwa moke makambo moke tolobelaka bango bachrétien lelo ce ne sont pas des chrétiens donc bazalaka ndenge moko na bamusicien ya mokili mais eloko ebomaka biso hypocrisie nde ebomaka biso zwa nzembo lokola bwana yai mambo o mama ya pamele muka yanga babraza ndaba nzembo so nzambe wakuta eleki nango wana welela nzembo mokili eleki nzembo nzambe eleki nzembo nzambe Pasteur Vincent nga na okamwa eleki nzembo nzambe na ndenge nini
na mutembi amina ayembi de amina ngo ngana comprendre amina ngo eza nzembo ya nini fa o continue nango ponga na yeba amina ngo na oyeba te eza nzembo ya nini déesse ayembi déesse de la mer ayembi déesse des mers eza continuité ngo eza nini amina nini mais ngana kuna ko tuno za pasteur Vwemba kaka amina lele amina eza nzembo ya defense na mso mari misamu mtayemba ngo bon ebite po amina ngo bazombe mingi mais amina wana azali molimo mabe yo so mona banzembo na batikomba Jésus amina c'est qui Bible bike nyonso boko salaka en acte ou en parole bo salaka ngo na kombo na Yesu yo mika nzembo amina kombo Yesu pasana na katite o mateke ça suspect nanzemba chouchou chouchou nini nebi yango te nzemba chouchou wana ya frère na Thomas Lokofa oya Yesu ranga na bengaka yo selia ata yo moko frère mais ayembe atangi kombo Yesu pasteur Vincent ya nzembo mo kitoko est-ce que Jésus aza ko la momi na ngai mama bene ya yembe na ndenge nini ayemba ngo na ndenge nini oyo ba mission wana baza mayele yo motake Moïse mbi ayembela ki fi wana bazosuba bali na tribunal azo présenter ye oyo bolingo ndanga mais biso kwa nzembo nzambe ce sont des malins ils nzembo nzambe te Yesu nanga na benga kayo selia simbanga loboko toke Yesu za sheki na yo eza nzembo ayembela ki Yesu to ayembela ki mwasi wana foluka Thomas Lokofa nalingake mingi parce que c'est un grand chanteur mais banzembo jarwana non nga mukolo tozaine na ndako nebisenga na lobi Thomas obi osano banzembo nzembo lokola yolelinga mwana mama obi yango mokili ekomi mabe te okakutu musika nakoyemba bolingo nayo pona babulami liwa nayo ngabi oyemba sunza mandengo na te Petit là soyemba te inspiré et bon le l'inspiration ça te banzembo na zo soke inspiration na kate zate mais inspiration mingi zate yewana onde bata maboma yo benga na sanze banza au juste pour nato suki sa pasteur Vincent nzembo nzambe sikoyo au juste eza nini nzembo ya nzambe au juste eza nini basala nini nzembo ya nzambe tout d'abord soko yoki yango rythme na yango orchestration façon de chanter on sentit que ça c'est pour Dieu ngai nazali nzela bomo osoko mwana nzambe nengwana même couple Bouloba soko teli album na bango surtout à liboso vraiment impeccable osomona ke donc obreza banzembo ya nkolo na biso Yesu azwa lokumu ngana kende na lola ngana ke mabele male bale mbonge mabele lobie komela ngai ekomi na nzoto na Yesu mabele mabangi makambo c'est biblique mais yo so yemba eloko moko bunzame na kate zate bato balinga banzembo wana bato bazangi Saint-Esprit et pour votre information bato mingi leo bazo sambela nzambe na bamba molumu musantu te yango moni bazo gobe biloko nyonso mutembi gege bandi ko bina nzembo na yi mutai obike mai kana bana ayemba gege nga yebi yango te na yoka te mama na ngai kolo Yesu masia yaka nano kango te na yoka ngo atate ndaka mama gege zaye sikoyo batuna bango gege c'est qui bakope ko limbola yango te bakope sa réponse exacte te so gege aza nani pona yo gege azape kaka demo asa sirene peka ya mai asa demo yo yebi ke nga vana bongo la motema na otala misala wana nazala mo muke ba matière ya musala wana nazala ngata mo muke na yebi donc bato wana baza koyembela nzambe te baza koyemba po bakoma na mbongo bazoyemba po na ba succès na bango po bayebana bazwaka basi bazwaka mibali yo monete chanteuse mususu manager ne soki na akoma mobali na ye chanteur nani so wana nga na yebi te soki héritier ka songo na Bruxelles ayebi nani susu ayemba liboma na Yesu liboma na Yesu Yesu azaka na liboma oza kotola Yesu eza kotola mais nzembo te wana komone nani nayebi komone te
Yo moko po yebi. Abunga pe boy. Hein? Soki Ali Bomaye. Ali Bomaye. To suka wapi? Liboma na Yesu. Est-ce que ça sera fou? Or Paul a dit que soki baso benga biso liboma toza liboma pona nini pona Yesu Masia a bengi biso pona batamukimo no so to comme lokola ba fou non to salaka mais ça sera na liboma te sur le contraire de la parole de Dieu. Oyo même atanze mwande ko mari misamu oyo batu balinga mingi c'est niere ngazo linga ngote pona nini parce que ayembo contraire ya parole de Dieu mais batu bagoba yango donc mutuno so oyo a andimane moi dans ce peine nango aza ko adorer diable na so makamza nze mona eza contre la parole de Dieu loba parce que to komi na suko to linga déjà to clôturer déjà pasteur Vincent Bible lobi pasteur flamme lobi oteyaka tant suko to lekanga Bible lobi Yesu anyoka mapo na biso akufa po na biso abeta mapo na biso babomé même po na biso asekwi po na ko racheter biso mais oka makambu fe mari misa mayemba ko papa nanga ye yo yebi bapa sinamona pona yo yo yebi kochola bacholanga pona yo yo yebi kofinga bafinganga pona yo Yesu we siko biso na Yesu na mona pasi pona moninga Yesu amona pasi koleka biso bon ce que yo change pourquoi peut-être il pas comment on passe pona Yesu. Non, pas ces flammes. Il faut pas dire, mais nous disons ce qui est des choses vraies. Parce que parce gober n'importe quoi, ça va descendre passer flamme d'Angola. Voilà, to pemisa yo to pesimbo tena héritier kasongo mokonzi à Bruxelles à Zolanda biso mon père spirituel apôtre Idi Amin Linzo Kimbombo char dédié na pesimbo tena mon avocat en direct de Luanda maître Melchisedek Panzu et co international yangoyo reine mère Ashimaki et co international yangoyo pasteur Vincent on a aussi la dernière question parce que deuxième édition et émission où ils allaient. Où ils a dernière question dans la pour tout clôturer parce que nous sommes limités par les temps. Na lobi boye sikoyo entre musique mondaine na musique chrétien. Conseil nini au pesa na ba musicien chrétien, conseil nini au pesa na bandeko ba oyembela na mokili. Bon, non ba nepso na ba musicien chrétien parce que ça va nga ngobenga pelate ba misia mukili bato bazomba ba chanson populaire soki ozumoni koza chrétien olungi obanda ko gumbe melanza menenzela ba loyembo o se comporter comme un chrétien lokola mwana nzambe yemba lokola mwana nzambe sala ba clip na yo lokola mwana nzambe kolakisa biso ba mituka no te kolakisa biso ba mbeto na yo te kolakisa biso te ke mwasi mo ba kitoko ndemo kana ba kofi Kofi ko sala ngo c'est tout à fait normal. Wara ki ko sala ngo azara mwasi na mbeto bazo baluka. Mais na bana nsepe ba sala ngo. Oh, yo so mona ba clip te ko foka ba secteur ba za peme. Ba frère ba sala rare. Net ba clip net ba nani yo moni. Ba komi na idéologie oyo o ba mominde ba to ba pesa elengi. Elengi de pa ba momi. Ozomon. Do ngana sala mbona passer azoteya. Azu 2 sera kitoka ti bona ne tumbelo. Nga tu peux au terme si ba ser wana ne tumbelo boye au pesi mon punition abinanga bi pasta yo na ozu ba bulletin obi te ba mumia ba décorer tumbelo ba décorer tumbelo ba zo décorer tumbelo est-ce ta la biloko ndenge wana est-ce que mtona ba sala nzambe azu ba si apembe akitoko o ba za pena mipende minene wana ola la pena na mbetu na clip yo mona ngo te passer flat ngana na ebite ngana na mona ngo te ngana na ebite nzembo nini ngana to kamwa tisikoyo pona eba ba titre ba nzembo te pona ki parango te ya ba musicien nini passer flamme yo zo lukilanga ba problème yo presque na bango ni so mona bango te na ba na basi ya kitoko peme na bango bazo bina mi fende mine sala boy oui même na be clip ya ndeko Moïse Mumbi o mona te ka basi ne baza mingi o mona ngo te ya noko ne kutumai kana bai koloba te noko nani noko Moïse Mbi yo ne kutoloba te ne bitu so ka mettre penser na ye so ka mettre structure na ebité
donc ba clip kaka na basi même bon tande tinzembo lokola obike yeso na benga ko chéri omona soki nete so naza yango to mususu omona ba miseka na basa kitoko basimeni bazokende mo baso ba chipa mukuse tout ça ndenge moko kaka na ba héritier watanabe héritier ki ko sala ngo c'est tout à fait normal héritier na ko mo na nzambe te maza moto na nzambe mais bango pese basala ngo ezo dépendre na genre ya clip on esengele basala batsa basi pembeni bo poni ba mente basala kango te poni ba couple bolo basala kango te poni ba rino mvumbi basala kango te poni Carlito asala kango te est-ce que ba mission belki Carlito na koyemba mais Carlito azali gravement converti soko teli kaka elongi na ye elongi pe yeba na ke muto bongona oui oh net na ni elongi ya Carlito au moins le roi tout à fait apôtre Pierre la Bible quand elongi ya ba Pierre elongi ya ba Thomas au moins elongi ya ba Barthélemy et bo bilongi ya bana ebongona te parce que Flavio solo qui la rabaka parce que ça bangara te winikiwa na banga na ko bangeloni pour souffle de vie bon peut sanga ngote ata fundinga portenga plainte na ko taka makana obi kinga sa ko ta makana okota makana ndeni parce que to komi na suka bazo signalinga déjà kaka pona makambo nzambo yo ko tsona makana ngasa ko ta makana ngala banga su makala te pona lia vungule na makamle kaka na makana salaki un mois et 2 semaines atoko tokobima ba kondana ba papier me batute yo somo ba 4 to 20 ans to 20 ans na makana donc ba condamné ka papier me mutute ba kondana ne ba papier ba kondana batute coûte que coûte ata coûte sendenge nini coûte que utobima donc ba kondana ba papier mtoko tika ba condamné papa Flamme 20 ans mais yote pour bima na yo pour bima no kaka tapso avoir 20 ans bima tokobanga te foto ba vérité pour la bana nzamba bika tokobina tango poko papa Flamme bato baza esprit faible bazo na bilanda landa il faut surtout ba vérité pour bato ba biki sama na kombo na Yesu Masia voilà pesa biso programme mais ndeko wana mususu zo tanga ba kombo awa soko tali kaka omona ki azame matana image ya Pierre te azame matana image ya Tade te ndeko nani ba otanga ba kombo awa ndeko wana yo tanga ba kombo bango sote monaka ke baza ko refléter ka mukili yelo ka bunzame kana bango ezalite façon de parler façon d'être comportement ça n'a rien à voir avec batika ko yemba bien comment mususu abi atiko yemba ye mokoti bapekisi nani atika te bato mitakala na nini na babenga oni ngana ebite wana wili kiwa mtakoye ba ngana ebite kiwa benga ngoni le mitakala na nini na site internet ok weli kiwa bi site internet les grands caméramans les mitakalisation na site internet bato batekaka tena banga damle na façon polele moko bi atiko yemba te atiko yemba pwani ngana ebi kene ko tuna yo yamba ba doso kene ko tuna mais ngana concert kana ko yemba te azano ya nzambe atika wemba ta continuer akotika après a continuer papa Flamme eza makambo basala kango siko nzamba komi kobimisa bango polele même songa na sala ka mabe nzamba bisanga polele parce que Vincent namoni to makambo ya kolobeze bele na ito suksa boy bolimbi si ba ajouter biso ta 3 minutes. Voilà, donc comme une souka ya émission na biso na micro, c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra ezaki grâce à Willy Kiwa et Cédric Makela l'homme valable ndé bo mona ba image oyo na osuki saka na libanga oyo na pesi mbote na pasteur Tete Ndaya. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi, mon anzambe, mon ami.